biso na www.congolongolais.com na bayeko balanda biso na lokolo ya Congo Longolais ezala kotambola yango ana centre ville kotuna bandeko mobu oyo toza na 2014 eleki ndenge nini banda tobandaki janvier ti leo tokomi na décembre eleki ndenge nini tozotuna bandeko mpe préparation toza na mois décembre oyo baparent bapreparaka feti ya bana Noël Nouvel An tozotuna bango estce babanini ya koprépare feti ya Noël mpona bana mpona oyo eza feti ya bana bazoprépare yango tokoni yango wana Congo Longolais ezoleka totuna bandeko bapapa na bamama ndenge bazoprépare feti ya feti ya lane toyoka bango. Bote papa. Bote mama. Tokomi na suka mbula. Leo toza na 2014, bana tobandaki janvier. Olekisi mobu na yo boni. Tokomi pe na fin de l'année. Ah on a décembre to sepelisa bana na biso. Ozo préparer pe fête na yo ya Noël boni. Na ndako na bana. Bon, merci maman pour la question. Bon, pour nanga selon avis nanga. Banda début à année. Tina comme lelo ya liboso na ko remercier les bons dieux Nzambe. C'est-à-dire son abinatala bila nanga banda mois de janvier ti lelo de naza ko vivre oui pas difficulté ezali. Ba be vomé ezali parce que tout le monde na makambi ezama na ko avancer té. Ba me vomé za ma ko avancer té. Tande ti biso neti aba coopérant, c'est-à-dire motungi c'est za moi mingi. Ba policier ba d'autres tungi sa biso c'est-à-dire policier kangaka su muibité. Policier a comme au Canada mutazo détruire. Mais à cause de la moni muibi boye, azotika muibi, azokanga mutazo détruire. Comme on a dit, la difficulté, moi toujours les canangos ya osaganate. Mais à mon moment na mbongo na maboka batu ezate, c'est-à-dire coller la na rouler la cac. Misala pe ya malonga na mboka ezate. C'est-à-dire tozo vivre kana vivre mo na bike na liboso na beke tika na kumisa liboso Nzambe parce que ça nazo vivre ezaka na ngolo Nzambe. T'as personne dans mois de décembre les amours, c'est-à-dire il faut bon dans la circulation mutu nyonso aza ko débrouiller à se retrouver na place aza ko se débrouiller mais biso kana na uta ko loba liboso ba policier ba linga ko tika biso te c'est-à-dire bango musa ba ko déranger biso mais tout d'abord ba tcho baza olela bon biso scolaire que peut-être moi mi kem ke pone to ba responsable na bana nazo tengisa bana nazo lesa bana nazo futa ndako mais ko ya na ville a pona koluka ozomona toujours ba mibe ba policier baza ko bana na o déranger biso mais naza o senga ga enoke gouvernement papa na biso Joseph Kabila pe na ba ministre na biso ba mekana no ko chama kambu amen baye bana ndenge ni ba ko ba ko tamusa mboka po biso pe peuple congolais to se retrouver parce que toza omona un étranger ou azo talibanda so na mboka o aza ko se retrouver mais biso mo bato to va na kata mboka toza ko se retrouver te. Bon, pour la préparation à fête à Noël, ça fête à Bana. Pour préparer un déguisement pour la Bana, pour le autre, ça déjà les 11. Calamine, les 25, les autres comment. Aux autres préparons un déguisement, nous sommes déjà bilamba, ya Bana, ou bien bilo kwa Bana, ou bien des. Maman a vu à la nation Mozomo na Netozali. C'est-à-dire, l'icolo bande inda, mboule zono kate. C'est-à-dire qu'au cas où kavome zali. Je me rappelle que nous avons mali les aliments, tandis que tu as dit que tu as dit mois de décembre, nous avons une activité, mais nous avons un mois de novembre. C'est-à-dire, nous avons déjà moi le mais bisoté sikoyo, babilo kwana exact, c'est-à-dire préparation ya bana pe coupe nane l'autre pe na so boye, ata ou 10 fois na pe na bibi na tiki différente. Na yende ko luka soki na zui, nde na ke ko tika bana bali. Le mauta atel au moment on a zui. Merci papa. Merci. Oh, merci na parole maman. Bonanga année année 2014 donc ça année mo ko inhabité na oui ko expliquer bande bona pai année mo ya misé parce que tant de revivre ça la grâce à Polo ndenza mabati la bana na bwanya pesa biso soki exemple na bona makambo eza ya mboka na biso quand je suis en mboka na biso en tout cas tout souffrir
tozosouffrir parce que misala eza te bapromese nyonso oyo tozalaki nango moko te eza sur la terrain oyo eza employé donc biso moko tozodébrouiller na propre effort ya sagesse to intelligence na biso en plus na ndenge tozodébrouiller pendant toute l'année donc todébrouiller mpe bien te malgré tozotia mo teti mais toza coincé trop l'état na biso azoprotéger biso na eloko moko te toza détruit même na biloko na biso lelo tozotala bapolisier bazosala mosala na mboka na biso oui bazosala mosala na bango mais logique ya mosala bazosala nde eza te bazodétruire biso na place tozoya koluka po l'état fo aepole biso soki lelo misala eza na mboka ese tokotelema te toluka awa tolukaka awa na balisansie badiplôme toza ebele awa tozochome mpe po misala eza te na koluka oyo tozobokola bana fo totangisa bana tozofuta bana minerval pendant maternelle ti humanité na bango donc l'état azwaka biso na charge te mais bazokoinse biso donc année 2014 eza année ya mawa ti lelo toza décembre toprépare eloko moko te mpona makambo ya bana me baklasse ya bana misusu eza banyongo bazobengana déjà donc tuka tosengake tomoni basalisi gouvernement mosusu esika wa bameka mesure ya makambo oyo ezala mpena ndenge abi année 2014 faux année donc eleki nango bien te. Merci papa. En 2014 ezali lokola mibu nyonso elekaka eleki lokola ndenge eleka na bambula nyonso parce que biso bato tozali awa tozali bainstrument ya nzambe donc mpo na ngai ti ndenge tokomi na mokolo lelo na libota na ngai mobimba na misala na ngai na baoyo naza na bango mpo nazokamba na kati ya mokili oyo ndenge nzambe atindaki ngai namoni ke eleki malamu ndenge nini parce que biso nyonso totikali ini kokabwana ezali te parce que ebandi nano na famille na libota oyo nzambe asalaka instrument wana ya mama na papa basala famille mpo tokóma na société tobandaka na famille nano na kati ya libota na nga eleki malamu kotambola wana babenediction wana nzambe apesi yango wana tokómi ti mokolo ya lelo na suka ya mbula soki etamboli malamu na ndako etamboli mpe malamu na mosala vie sociale vraiment ezali plan ya nzambe parce que ozala moto ya mokili olobi ngai na kosala boye kasi nzambe akonfondaka toujours bato nyonso donc biso ndenge totamboli na vie sociale soki tomonani lelo oui ezaka ndenge plan ya nzambe esalamaki totambusi yango omoni ngai natamboli lelo tolobela basalaire te tolobela kolia te parce que soki ndeke na nyama ya zamba azali na elanga te mais tozolia kaka selon volonté ya nzambe ezala baoyo baza na mbongo mingi ezala biso bato za na mbongo moke tozovivre biso nyonso selon plan ya nzambe donc vie sociale epai na ngai eleki na ndenge elekaka ya moto nyonso ti tokómi ti lelo donc je pense que c'est ça volonté ya nzambe esalami ata moke apesi biso tozotonda oyo baza mpe na mingi bamosusu batondi mpe te donc pour nous la vie sociale elle est telle que Dieu élevé eza volonté ya moto te ke nasomba bajouer nasomba boye na boye soki d'abord epermettre ngai te nasala provision ya na ndako pendant un mois bon ekopermettre ngai na prévoir nini mpona le 25 décembre non je n'attends que oyo nyonso nzambe akopesa ngai ndenge nazovivre salaire yango bapesa bino combien bien bafonctionnaire oui nazali chef de division nazali préfet des études naza na salaire ya 119 000 francs congolais mais nzambe asali ke na bana na ngai na maman tokómi ti mokolo ya lelo je pense que na plan ya nzambe eloko ekomonana mpo na bana na ngai mpo basepelana mpo na nde mpe ndenge basepelaka mikolo nyonso merci voilà ce que je peux dire ngai mpe na remercier bino na souhaiter bino bonne fête na bonne continuité ya mosala lelo merci papa merci soki toluki te tokozwa te tozokamwa lokola toza bapaya lokola toza baétranger tozoluka mwa moke tozoluka toza na bamosusu baza na bapara te me tozoluka tozobimaka biso na biso bato me bakomokanga biso bakomonyokola biso kokotola biso biloko tozokomprendre te baya na posa toyiba tokoma bakuluna baya na posa tosala nini donc mobu oyo ya 2014 epai na yo mpenza eleki bien te bon eleki nango mpe bien te po tozomona baaktio te
tozoluka na ndenge tu me tozomona te na bapays mosusu na bafeti boye batu basi basimi bambongo banini baza bien mais moi tozwa charge na basi na bana eza te po moi eza te et bon préparation Noël bana préparer ndenge toyebi te po tozomona eloko moko préparé oza chayer nde ozoteka omoni mouvement ndenge naza chayer mais naokoka te coopérant mais na kala tozali bacoopéra boye tozosaka ya mbongo mais na miniti oyo tozokoka te voilà tunata bacoopéra nyonso bon mbula ezokende kosila esili yapo tokomi na décembre nayebi tokomi na décembre na fin d'année mais nzambe kaka tozobika na ngolu eloko babengi la grâce donc sa ngolu ya nzambe eza mwa mpasi parce que vie eza un peu difficile mpo nde tosalela misala biso nde tosalaka vraiment mbongo na circulation eza te bon jusqu'à présent tozozela kaka nzambe nde moto apesa bana ta eloko mona tosombi te naye tosombi te eloko moko te nzambe nde moto apesaka tozozela ti na suka ya mosusu nzambe akosala mwa ngolu okosombela ta mwana moko elamba be mibale mais nakotala mpenza ndenge tovivaka mpenza ane oyo mpenza tozomona yango mpenza eza na mwa badifficulté mingi badifficulté yani parce que lelo le 10 e le 11 pardon ezalaka mwango masumu ezalaka ozomona bato bazosomba bamama bazokota bapapa bazokota kosomba bilamba ya bana mais selo ndenge tosalelaka mosala nde tosalelaka mosala na biso vraiment eloko eza te eloko eza te mbongo eza te na circulation. Merci. Pizza, saya bulala, na buka pona balifant ka ponga fani ni na brasanga sala kwa kwa sifa. Na banyo tu na ba brasa na ba fantaji. Bele ba bale siba suba ba lamba don ponga mo na mibonga mi deja. Na kata ba kinga wa donc mbongo mwana te mbongo brokame don na mboka na okemba mabe na mo kete mboka na uchi. Na zua makasi na mboka na tuko bo ya mutu ba konta litaka ba parce que nous bisous ba bagandi mo sala pour pas vivre moi na qui toi vivre vraiment moi bien aussi moi ba parents moi moi na ils avaient bien lorsque ça m'a passe la militaire nge tracasserer les kidimo ba militaire kaka na obi mabwe bango ya bwe bango dans jour avant tu vas ko ba jinga madame na ma pesinga moi 50 ans na bani support donc beaucoup kaki tobima libanda kini bakabinda balwanda tomona nde baninga baovivre ana kini mer c'est pas la peine donc ane ope olegisi on pe na kokoso tuka bato mo totana biso baponto babraza oza na biso na kini mer faso tomoneli kini mer tomoni kini fuka adon nakosala cope na kini te dernier buzoba kobotola badesa soda kosenga badesa na babalabala donc mer kini vraiment maratoire. Merci papa. Mingo lo mingi engeza ezate mba. Tozomona circulation ya mbongo ezate. Soluka mbongo lokoluka mbongo te. Ya mbongo esirkule te na mboka. Kwa kapita kishita munene bo mbongo ezate. Okoleka bo soda 200. OK bo militaire una o 500. Dokolanda mbango na mbango waluka mbongo tosoka ndenge ni. Ba ache pousse dato mikolo déjà. To kando ka parent. Tout ça sortir te aux 10 000 bo mo bombe ezate. Pour mona so kombi bo lobby. O tia pa ndenge ni. Moi quand je parle pour le père ils a des sous-soutés ba mère ba koli déjà donc mon ezate mais à nous donc passe na passe ba to ba le 30 décembre yango les 10 le 11 le lombe circulation mon zo mon na te na catégorie ya fête yaki décembre boy mo loyal na vie ba ni mais ezate mais passe to faire passe ma casse donc mon ezate mon va continuer ta makambo bien au biso chanson tu dois sacrifier ma casse tout le monde va pas bien te to va graduer marketing na ISM pour ça les ezate donc ça demande pour refuser tout me kobuna mais aussi mara de mer situation moyen te donc on va taper makambo. Merci papa bakokola lakisa biso baimage oyo te biso toya barefoulement toye na mboka na biso kwa toluka kozwa bon sikoyo tokomitrakaseri baétranger bazoyiba mbongo na biso bazokende otonga kote mosusu biso mbongo na biso ezawa tozosala ta eloko moko te mposa na biso baétranger bakokanga bango te biso bakolo mboka bazokanga biso mpo na nini osufri ayabi ete ya reportage na biso oyoki ndenge bandeko baleli
vraiment eza mwa mpasi mingi po eza ata motu moko te alobi ke ane oyo elekeli ene esengo bato nyonso bazolela kaka no mobu 2014 eleki kaka na kokoso na pasi na minyoko ya bamakambo ebelebele préparation ya Noël mpe baparent balobi ke no jusqu'à présent mbongo vraiment na maboko eza te mouvement mpe ndenge ezalaka ke omonke mouvement ya décembre ekebandaka na banovembre donc novembre eloyo te mpe na décembre oyo toza bale 11 donc ata mouvement moko vraiment esalami te vraiment oya kuta loba mingi eza te batiaka elikia bafonctionnaire babike bambongo bafutaka bango wana ekokaka kutu te kotya provision na ndako kolesa bana kosomba bana bilamba donc bakundaka kaka ange tu baliaka me bakundaka kaka na bango esengi merci ke papa mpe ewali parce que image ko merci apati kosala ye nde kuta mondi yango apesi bambote ebele epa de chit mambeki directeur ya programme na biso na posete idi bisengo numéro 1 napesi bino nyonso kolandaka biso na 3 jours de kokolonisi mpengo napesi ingénieur evango esikoza na belgique napesi mpote picho pacho asoetani konko napesi mpote flori baletiboso na londres po l'ambassadeur na londres napesi mpote charles efalefale nga napengaka okusi bref napesi mpe babotako kolia kobana napesi bambote ebele bongo nasengi merci ebele bongo lekole esengi merci ebele na geste oyo outi osalela biso vraimen tosengi yo merci ebele nabosaki te David Olito napesi yo mbote napesi bambote ebele epa bino nyonso bolandaka biso na www.congolokole.news.com naza koyebisa bino ke Congo Lokole aza na baactivité ebele tozali mpona kosenga bandeko nyonso baza na posa ya kotravaille na Congo Lokole news.com na mama Kidid Bisengo baza na posa batravaille na ye babenga biso na balimero na biso oyo eza kuti likolo na site bomona eza ata na youtube bomona balimero na biso eza wana bobenga biso bokozwa ye bien bokozwa directeur ya programme de chute mambetu vraiment tozosenga na bino oyo aza na besoin atravaille na Congo Lokole news.com na mama Kidi Bisengo oyebi ke bamama batambolaka na sembo oyebi ke mama atambolaka na sembo oza na mposa otravaille na mama Kidi Bisengo. Mama Kidi Bisengo aza na maison mosusu entreprise mosusu computer service oyo atekaka babiloko nyonso ya informatique oyo bino boyebi bainformaticien bino boyebi eloko nyonso etangami informatique. Mama Kidi aza na maison na ye oyo atekaka yango balaptop baordinateur fixe basourire donc oyo nyonso bacartouche oyo nyonso etalami oyo esengeli oyo tobengi ete eza mpona informatique. Mama Kidi ateka yango eza na maison mobile eza na basi oso oyo boya bokomona maison wana oyo Mama Kidi asalelaka mpe mosala na computer service toza wana tozozela bino bao baza na besoin batravaille na Mama Kidi obenga Mama Kidi ya kosola na bino bokozala desite bokosepela ezala babiloko donc ezala babiloko nyonso informatique ezala yo passion ezala ya sika toza wana na bino toza wana tozozela bapele na bino tozozela bino oya totravaille na bino ensemble koma nazopesa bino sango mawa oyo eza na bandeko oyo balandaka biso na Congo Lokole news na bandeko oyo balandaka biso na Congo Lokole ndeyansi nazopesa na famille Lokwa oyo bazali na Belgique. Papa na biso Lokwa Iloma azalaki ex-ministre ya droits humains awa na mboka na biso na 2008 azalaki ministre ya droits humains awuti kotika biso mercredi le 10 décembre na 11h na hôpital clinique Saint-Michel na Bruxelles na 11h. Vraiment nazosenga moto oyo nyonso yebi famille Lokwa bosouhaite bango bamecondoléance surtout na mama Georgine Lokwa mwana ye ya liboso aza na Belgique na Liège na Guinée. Lokwa mama topesi bino bamecondoléance courage nzambe apesaka ye moko azwaka programe matanga kolanda yango na site mbinokolinga mingi na Congo Lokole news.com na lokolo ya Congo napesi bino na cause de plastique de Jésus esika oza na
nde napesi yo mbote etala kaka simbaka lokolo ya kongo kitoko eza bien nango misala ekende liboso nakosani te papa e mama nzambe parceke oza na belgique napesi yo basala mato ngai na bino tomonani nsima na reportage mosusu merci na likolo kaa nani